ye azali awa ya misato papa Diange. Papa Diange na tamboli mokili mobimba seka boye aye koloba nini nga na silisi mosala nanga tango biso tozalaki mpe na Genève alobaki yango babota manso ya mokili mobimba ekoya na nkamba Yerusalem yango ekomami na Zacharie chapitre 8 verset 23 les grandes nations bato nyonso to bakoya kaka na nkamba Yerusalem na sika yango wana tata vraiment makambo na bino Yerusalem bakoki ko changer yango te bakoki ko mema yango esika mosusu te temple yango temple oyo ezali ya bilaka temple mosusu pe ekoki kozala lisusu te po temple po ezala papa lemisanga mpe na kolobisa sekre wana nguya ya lisekwa ezali awa na nkamba moto akoki kosala makelele akoki kosala kolobaloba me tata Kimbangu oyo azali kuna na kilongo na yo bozali nde moto moko alpha et omega ebandeli mpe soka alpha et omega ye azali kuna mpona nini parce que laiswa ezali me nguya ya lisekwa na ntango na bana na Israel bazalaki na man bazalaki na nzete oyo ya Josué oyo ebimaki fleur epe bazalaki na table de loi yango nde ezalaki kilongo na bango sanctuaire makasi na bango mais awa na Yerusalem na sika ezali nzoto ya tata molimo monsanto ezali secret la puissance des puissances de la résurrection nde ezali awa mpona nini ezali parce que bawei bakobi de laiswa ekozala mais yo soko osali makelele osali makelele ntango tokolala mponi ndenge Saint Paul alobaki na 1 Corinthiens chapitre 15 verset 50 à 51 ntango biso tokolala mponi nana kosekwisa yo ekozala pasi nde ye yango wana bakodeplace ete azali awa mpona nini c'est la puissance des puissances la puissance de la résurrection yango nde ezali po ye alobaki na papa Diange na le 3 décembre 1921 alobaki nga nazokende kuna nakokela kokufa me nakosekwa me ntango ngai nakosekwa okoya nzoto na ngai nakoya kozongisela bino yango mpe kozala kilongo yango wana toyemaka nzembo kimvwamba tobaki papa tika nalobela yo likambo oyo mpe ya suka nakozongisela yo mikro mama bwemani avant akufa ayebisi nga alobi papelebe obosana bana na ngai toteya bango nazalaki koteya mwana na ye taniwa ntango naza koteya taniwa que mama Georgine me pardonne mpe à son âme nazoteya ye nga alobi nzambe oyo alobaki na bayuda ye azali kati na biso sika boye na Yerusalem na sika na nkamba ye azali kotianga bino nzambe tokosambela yawe kuna na bayuda nabi non nzambe azali na biso na nkamba elekaki mikolo basanza bamula te papa niwa ye kokufa ntango taniwa akufi tala likambo elekaki mama Georgine moto ayebisaki nga témoignage wana à 22h ntango niwa aza kokufa ye azali koloba nabimisi yango parce que yo tonaki motuna bato bakufaka bakendaka wapi yango wana nazongisi réponse wana papa tani waza kokufa aza koloba bona 22h je vois le Dieu de mon épouse je vois le Dieu de ma femme je vois le Dieu de ma femme 3 fois akati motema namoni nzambe ya mwasi nanga namoni nzambe ya mwasi nanga namoni nzambe ya mwasi nanga po mama Georgine akimbangisi mwana na 22h wana mama Georgine abenga papa mobali nanga akufi yo pesi réponse dans mama Georgine abi namonaki ye déjà depuis 6h du matin awa na nkamba vous voyez yo moto kotisaki na mawa na mosala mwasi bon nzambe mosusu nani papa nzambe mosusu nani parce que ye moko apesi yango témoignage à lui je vois le Dieu de ma femme le Dieu de ma femme le Dieu de ma femme 3 fois et puis après na 22h wana akati motema yo lobi na si amonaki depuis 6h du matin awa na nkamba donc
Yo ça la chance oyo ki ba secret. Ben yo moto yebisaka nga yango papa. Nakoyeba ndenge nini soko yebisa. Alors tango wana tumpa nde yango wana tumpa. Sala makelele kasi tokutana kaka na tumpa. Mwasi na yaza makasi azanga te. Ayaka tango yonso. Omoni azanga te pona nini témoignage wa. Yango zo kolakisa na bana na ye. Bana na ye pe bayaga. Nzambe mosusu azali te. Nzambe bobele yo. 100% moto oza kosolola na biso et 100% nzambe. Papa omoni elobamaka na kati na Bible te mozimbisi akoya pona kozimbisa meme baoyo bazali bana na Nzambe soki ya kokoka akotongola ndako to ngomba akene mingi soki totanga Bible tokanisaki tokomona ndako ezali kokende tobi nguya ndenge nini te ezali bongo te ezali bato aye amoni temple oyo alobi ngai mpe nakenda kosala lolenge oyo kuna nde ntango ye asali yango kuna bato bakei kotala balobi moyo kaka nkamba te ndenge ezali makambo asika te Jeroboam mpe asalaka bongo ntango ye asali rebellion akei kuna na Betel akamati etumbelo na mbeka oyo ezalaka na Yerusaleme asali yango mpe kuna mpona nini bato ntango bakoloba kuna babi ntina moko akokenda na Yerusaleme te mpo makambo ezali na Yerusaleme yango mpe ezali Yeroboam asalaka yango révolte à Jéroboam mais asokaka ndenge nini asokaka mabe papa omoni donc likambo oyo biso toza komona mozimisi bato ebele bazali kolanda bilandalanda mais ezali bongo te mais nga nasukisaka kaka na nzembo nguya na bino nakolongola mpo bozala lolenge yoko mayele pela lendo ya mokili ekozala sepamba ekimelo ekozala te nguya na bino nakolongola mpo bozala lolenge yoko mayele pela lendo ya mokili ekozala sepamba. Papa nga na $10 nanga naza kosengaka $10 wana naza koprofite kaka mpo nabetela yango sete mpo to rapidité misala oyo biso tozali nango lingomba bana dirigeant bazali kopesa kone epai na bango badirigeant me biso oyo nyonso to totikali toza kopesa yango kopesa ye kaka na mwa ya novembre oyo bato bazali koya kopesa papa esonga pour misala oyo esila. Papa, vous êtes la dernière chance de l'homme noir. Onga nazali koloba eza kokuta na motema papa. Omoni yo moto telinga likamwana na conscience nanga. Na yambaki Gabel, na yambaki Dr. Gabel, Dr. Lewis, Dr. Young. Baona bayaki na mama Ramon. Papa, Dr. Gabel bango misat surtout Gabel yende moto azalaki proche ya président Obama. Tango bakotaki awa ndango yo yambaki bango oyebi ndenge yo sololaki na bango après yo lobi nazomema bino epai ya nkoko na bino awa omemi bango na pa ya papa na moso na kilongo papa mais na nzela Dr. Gabel aza koloba na nga boye Dr. Gabel naza koloba ngo mpo yo lobaki likama ba américain makama ba anglais bango nyonso baza ba protestant toza kozela bango yango wana mpe nga nalobi secret wana Gabel aza koloba nga na nzela na motoka alobi révérend Elebe tu sais na bi je ne sais rien alobi quand tu as été esclave, le maître de l'esclave ne le quitte jamais. La liberté est un combat de tous les jours. Nalobi yes.
alobi soko ozalaki mo ozalaki colonisé mokonzi na yo akotikaka yo te mais il faut bonde etomba yango wana papa etomba oyo ya biso depuis 1921 tokoki kotika yango te. 2 alobi na ngai alobi États-Unis bakona tozali na bacourant mibale bamosusu balobi tokokwea lokola ex URSS bamosusu balobi il y a une puissance dans le monde ko soutenir Amérique natali tinga bi oyo bazali o bazali banonge baza kokena koyeba soko nkamba puissance ezali toko ezali te baza kokena ko vérifier Obama président Obama tini bango wana ye mutaza oyebisanga na voiture toza koya na ye na nkamba. Troisièmement aye koloba na ngai alobi oyebi toyebi te ndenge nini mokonzi na biso Obama azwaki mandat. Or ntango vote ezosalama kuna yo na papa Mfumambanza bokangamaki kuna na Kilongo nyonso to bino nde botombolaka bino mpe bokitisaka ya yebisinga ntango akoti na Kilongo bato baza kolobaki awa puissance eloko ezali te ntango ye akoti kuna na kati ya Kilongo akoti ntango aza kobima Dr Goebbels aza kotremble c'est un aza mokonzi alingoma mokonzi monene papa mais aza kotremble lokwa mpe petit bakamati kiti bavandisi ye ntango bavandisi ye Dr Young aye Dr Lewis aye azoloba na bango na anglais this is the house of the Holy Spirit oyo ezali evandelo ya tata molimo mosantu donc secret ya nguya oyo esimi mokili mobimba ezali tango bango bazongaki bakopesa rapport na bango papa moto soko alobi que nkamba eloko ezali te aza vide lemisa ngai avec beaucoup de respect moto wana aza vide moto ayebi mokana na nzambe oyo ayebi mabomami na nzambe nkamba yango nde ezali eboma biso nyonso tu moto mwindo ozalaki mbangiste te biso nyonso tu esengeli totonga nkamba na komo na tata mwana tata molio mosantu. Merci likambo na bengeli bino mosala oyo bakoko basali mpo na biso mosala oyo bapapa basali mpo na biso kasi na tulu na biso barenio ya mabe kodeviye bato kopesa mate ya mabe soki tolongi te tomona pasi kasi oyo baza kotosa kamba lobi bango wana nde baza kolukama awa na nkamba bazali bi bazali te tozali oui papa totosa oyo nyonso nkamba aza koloba chance na biso ya Yerusalemu ya sika yango oyo Yerusalemu elakisike pouvoir ya nzambe ezali wana kasi soki tokotisi biloko oyo tozokende koyekola tokotisi ya mabe awa pouvoir ekokima tolingi tokimisa pouvoir bi etikala libela place totelemende ya wana kasi totika barezo ya mabe kokangela bato koboma bato kobonisa bato totika wana biso tozala mpona bongo te moto na moto na likambo na ye akende na yango kasi kobebisa bato te. Merci papa Elebe na papa Saïd bokona ovanda. Merci papa. Ngashika la terminasenga nzembo ya suka badirija baya manger et boire. Dirigeant azali bi azali te. Comme ça tu peux s'attendre ya papa Mbenza. Papa Mbenza zangisanga maloba ya papa te tokolanda pe maloba ya papa. Jembo toyoka ilaksite lelo sala na yo nyoso ne olingi me mukolo kokufa tuyibite osala no kitopesa mikolo pa ya papa Mbenza
Merci beaucoup Rwanda. Liana yo melana yo kasi. Kanda yako zolabe ozolate. Yango ezo olakisake batu mosusu ozo kulukila biso makambo. Nzambe asidika kaka tokokana. Est-ce que tokokana? Mutu na mutu azo kopona nzela na ye. Biso tozo kolanda makambo oyo bapapa batikilaki biso. Misato kaka. Bolingo mibeko misala. Tozo koloba tolona tobokola. Peto tonga Yerusalem. Ngana silisi na komba tata mwara pe tata mwari mosanto. Amen. Merci papa ndengo pesi biso nzela koloba pe koyoka mayemale kaka na 5 mois. Papa ya yambo tokobandela nanu na makambo eke bokasi nyonso ya bonzambe ezalinde awa na nkamba. Tokozwila kako awa na nkamba. Kambo wana papa Mfumalonga alobelaki yango mingi.
na tango wana bafandaki awa na 5 mois. Papa elebe akoki koyeba lisolo wana oyo ezalaki ndenge bandeko na biso ba sud-africain bandaki koluka indépendance, surtout batu mwindo ya mboka wana. Ndenge papa alobeli yango, ndenge asengelaki yango epai ya papa Said na batu mwindo oyo ya Australie, batu mwindo pe Afrique du Sud, ezalaki na bango makasi likambo wana komona eta mbezali mboka na bango me baye kobotola yango na loposo mosusu. Nde Monseigneur Destutu tango ayaka na Kinshasa posa na ye ezalaki ete bakutana na papa Mfumu Alongo, papa Diangenda Kontima. Etango ayoki ete bapapa baza na nkamba, Desmond Tutu alobi que ça tombe bien qu'ils sont en kamba, parce que pouvoir nyonso la spiritualité ezali nde kuna. Je vais aller puiser la puissance. Mais ngonga ezalaki na ye muke moye aya na mutuka awa na nkamba ezalaki te. Pe akokoki koya na hélicoptère, mais piste hélicoptère ezalaki te esika kokwela. Imonanaka kete na tango wana ndako ya minti nunanu etongami te, hélicoptère ekoki koaterrir wana, mais ndako ya minti nusi misalamelaki. Yango papa asengaka na ba musicien mbangu tosala piste ya hélicoptère. Eza boye faki tango wana njete wana ya nyoka ezalaka wana ekatamaka. Yango na osenga muke na ndeko na biso papa Christian atiana likambo oyo ya boyei ya Monseigneur Desmond Tutu awa na nkamba. Malgré ayaka te, ni papa apesaka ordre aya na foni, basololaki na foni me ekokaki te. Asengaki ete asimba ata loboko ya koko ya papa Simon Kimbangu, ndenge papa Simon Kimbangu kiangani atoki kotuna liboso soki biso tozali banani, tozali bakoko. Koko azali nani? Yango tango wana papa Jean Kisoleke le fils azalaki na gouvernement, azalaki na musala, ekino ainsistaki papa Mfumu Alongo, papa Diangenda ainsistaki ete alanda ye na aéroport apesa ye mbote oyo eutaki na nkamba. Yango nalobaki ete papa elebe na banza fo ayeba malamu na esika wana. Puissance ya nkamba, puissance ya nkamba. Papa elebe okoki koleka kolembolela biso. Entre temps yo papa Christian tia maluba wana ya papa Mfumu Alongo ati na Desmond Tutu. Topesi nzela papa Christian malobaki ngai kwa pale papa mfadila rapport programme ya boye ya Reverend Tutu mereka bongo zali ile kamuke katizalo kamunene soko mutwana akobi ufika batumbangi service mwayote ya wana basali
alobi bo totosa na mokolo oyo akokende tokamati akenda kotala bakimbangisi na 11h na 10h pardon na 10h30 akomi na centre d'accueil ale na 11h debi malamu de yajuga tani nini soko bamoni ondenge biso kozalaka mpusa kozala na basika na bango ekozala te ye moko mpe alobaki ete ngai nalingi nalala na ngai esika bakimbangisi te pamba te révérend Chipenda ye azali secrétaire général de la CETA akomaki awa na nkamba ye mpe révérend Tutu namemaki awa na nkamba ebien mposa na ye ezali ne révérend Chipenda alobi biso ifo tokóma na nkamba okenda nana kotala mosala oyo bandeko na biso bato mwini baza kosalaka ndenge asali propagande na ye na États-Unis nde lingumba na biso oyo kobikisa biso église kimbangiste yango wana balobi nde tolongola sapato bokamata likambo yango lokola slogan traité lokola liseki te ndenge na okeli pardon bapapa pardon bamama sinon bokomona mpasi koleka natangi na mokanda mwa Petro wa liboso namoni ye likambo moko bango balobi kuna balobi ete bino nyonso tu tata mfumu ndongo ezala papa kulutu ezala papa mfumu mbanza ezala papa mfumu ndongo ezala bokula ezala mutawanami ezala papa bajango ezala soko tata katwa biso balobi ete mokolo wana bakojuge bino ndenge moko mongana ezalaka nazali mokonzi monene ndenge bakenda kojuge ngai esika moko na bana or ke ezali ndenge wana mutu nyonso tu tozali banzambe likambo yango ezali monene nzambe alobi ete tosala moto na lolenge na biso nalobaki na ntongo makambo na bamusicien likambo oyo ezali mwa mpasi tata nzambe nkolo yezu eli mosantu bon bango misato banzambe bango balobi ete tosala moto na lolenge na biso donc moto azali nzambe lobi na théâtre na bango bapesi biso précision na likambo moko bango balobi ete nzambe bakotindaka ye te eza likambo te kasi soko odevelope yango okutani makambo ebele mazali mpona na kati nga na partage yango na butu nzambe bakotindaka ye te ndenge nini wana sikasika tokofulama tokosamba ale tosale tosengi bato bazala biso mposa papa soko nalobi nalimisa ngai soko mpe makambo nga nalobi ezali kaka malamu papa salisa biso esika wana oyo mibale oyo kotala papa mfuma longo bobengi ngai nzambe na bino papa nga namoni tosala boye bobengi ngai nzambe na bino kasi papa nga namoni tosala boye d'accord kasi na tata nzambe tolobi malamu tata tala boye soko nalobi likambo oyo sacrifice te papa limisa ngai nga nasengi nde osala biso boye me soko munyango mabe tata limisa ngai me na papa mfuma longo okumi olobi ete nga namoni tosala boye point oyali ye moko obombani olingi kosala likambo mabe moto amoni yo te ye okanisi nde moto amoni yo te kasi ye busani ye moko nzambe oza kolukaka lisusu nini nzambe alingi tosala moto na lolenge na biso donc esika wana bapapa na bamama tozali na niongo solo likambo ya kolongola basapato tokambata yango lokola liseki te ezali likambo moko kitoko ezali likambo moko ya kitoko ngai nalingi totozunga tosi totundi banda toye na nkamba nga nasukuli na mai ya kuna mbala misato na ntina nini ntina ezali papa alobi opisakanaka na mai wana te parce que nga natini bino okokata kosukola mokolo nyonso okosukola mbala misato tukula ngai nasangi ndenge wana te
ngai nalingi ete bodiengi na bino esika bino bozalaka botunda na molimo yango nene mongula basapato okoloba na tata nzambe pardon soko likamonga nasengaki ezali mabe elimbisa ngai me soko yango ete juste sala biso yango oyela papa valo papa ngai namoni tosala boye d'accord eyo moko ozali kotalaka malgré yo moko ozali nzambe mpona nini yo ozali nzambe ozali kotalaka epai na epai me yo moko ozali nzambe il faut raisonner mpo ate obebisa te yo ozali nzambe nzambe alingi tosala moto lokola biso moko donc moto azali nzambe batata na bamama ya solo nasepeli mingi matei tosi tooki tika te yango eumi na seko na kati na mitima na biso tokokesa mikano na ye ndenge tosalaka nde tozwa eloko toya kolukaka mokili nyonso moyindi yo mboka nyonso tu bazali baveugle bamosusu bakolakisa baleki yo mayele kasi soko erentre en profondeur omoni kaka nde ye azali na mayele te bakotiela yo me yo ozali kodivinize sima kimbangu ye azalaka motu te moto mwana koyela na lwezi ebini bakoda kofunga na kadengi na mbe ye azali mwana sima kimbangu bamosusu oui tata na ye kasi ye ntina ezali nayokaki bamupe esika moko jangi na mutu mabe mazali mutu mabe tata na ye malamu me ye mutu mabe me soko rentre en profondeur tata na ye malamu ye mwana mabe soko tali likambo tali solo likambo ezali esika wana esika mosusu tata wana azali très méchant me nakanisi po ate okotana motu lokola ngai nazala na patience ndenge boye nakanisi bazali mingi te batata na bamama kobosana te likambo tosi tolobi olingi kosala tata nzambe ofukami tata nzambe boye na boye boye na boye boye na boye tata soko nalobi mabe elimisa ngai oyo kolokola papa mfuma ndongo papa nga na moni nde tosala boye réponse na ngai oyo kosalaka mosika te d'accord kasi soko yo kosenga ngai boboma motu na koboya kasi soko namoni kaka nde makambo oyo tali nde ndenge tambusa mosala nalingi kaka d'accord yo moko ozali obandi kotalaka pembeni me kubanga na yo te yo moko ozali nzambe mpona nini sikasika obandi kotalaka pembeni soko likambo ozali kosala moto amona yo te ekasi yo moko ozali nzambe te tika te manso toyoki na oyo epesi biso papa katwali yango oyinzela seko na kati na mitima na biso tosaleli yango po ate tozwa kobikisama likambo moko nga mosusu nayoki na butu nalalaki te namonaki elongi ya tata fulani ayaki kotongosa ngai balingi ete tolongola basapato bali koyoka lisusu makambo ndenge wana namonaki tata fulani ayaki okanganga mpe na kingo lala tozali kokenda wapi boli batambulisi nawoyoka lisusu makambo ndenge wana ale totika makambo wana nakomona tata mwana mpe elimu santu amen soki totali maloba ya papa mfuma ndongo papa denge na kuntima donc elakisi ete introduction oyo lelo yo papa Simon Kimbangu Nkiangani apesi biso lelo oyo mingi ndenge papa Simon Kimbangu Nkiangani aza kotinda biso tozali kobude na makambo na yo toza kobude yango te tozobude yango papa fumalongo papa dengenda kuntima alobi ete esika wana lokola biso nyonso oyebi eke tata molimo santo ye moto apesaki biso pema eza boye donc tokokani na ye eza boye te kasi papa mfumalongo alobi yango ete ye aza na esika mosusu ntango akotinda yo
atindi sala boye yo lobi ah papa ça va mais na la monolite sala boye fumandongo on a place on a lobaki nini d'accord so d'accord wana donc na isengo nyos isengo te elelo ezo salama jo salama te mingi tozali kosala eke na ntango ya bapapa ezalaki boye te ntango ya papa asomaki mbango kiangani ezolobama te ezolobama te esika wana Mpumalongo alobaki ete bamisusu bazolobaki tata na ye tokondima me ye mwana papa Diangela tokondima te kasi olingi tata olingi mwana te wana osepelisa tata ya mwana akoboya mwana esika wana nde Mpumalongo ekosima yango papa elebe loba nanu arrivé ndenge papa Mpumalongo abandeli yango boyeyi ya Monseigneur Desmond Tutu na Kinshasa pe posa na ye ezalaki ete akoma na nkama motunela kotuna oyo asengaka epai ya papa Diangela malgré na foni azwaka eyano to azwaka yango te. Merci papa nangai mokonzi nangai nkolo nanga azwaki yango Monseigneur Desmond Tutu tango ye ndenge papa lobeki akomaki na centre basololaki na foni tango basololi na foni ye asengaki makambo mibale asengaki que parce que déjà Afrique du Sud bazwaki indépendance na bango le 31 mai 1961 bazwaki mais oyo eyaki apartheid bamindele nde bavandelaki bango et ye asengaki makambo mibale alobi Nelson Mandela abima na prison et puis biso mpe biso bankolo mboka totambwisa mboka na biso moko ntango ye asengi likambo wana eh bien papa apesi réponse alobi na mbula ezali koya na ntango oyo kaka makambo oyo osengi okozwila yango réponse ekosalemela yo elobeli ya papa kaka ndenge ye alobaki na Abraham na mbula ezali koya na periode oyo nakoya kozonga mwasi no Sara akozwa ze akobota mwana papa apesa kaka même réponse na mbula ezali koya et Nelson Mandela akobima na prison et mbula ezalaki koya ezalaki 27 ans parce que asalaki 27 ans na prison papa balingaki te asala 30 ans parce que bakoya kokokanisa ye na papa Kimbangu yango wana bakataki balobi na 27 ans abima na prison et ntango ye asilisi entretien wana na papa ye ayokaki oyo ayokaki na nzoto na ye ntango ye abimi alobi napambolami ntango ngai nazali kozonga na mboka na nga bandeko na ngai nyonso tu bakoya kosimba ngai po ete bazwa mapamboli mpo nauti kosolola na Nzambe napambolami ntango ye mpe azali koyoka bakoral bazali koyemba mpe wana abi boye bazali koyemba bazali banjelu azwaki avion na ye mpe azongaki ntango ye azongaki ezalaki na mois février si je ne me trompe pas na février elandaki les 11 ezalaki d'abord Nelson Mandela abima le 13 février ale bapapa baye kotala babi te soko abimi le 13 février nsima na papa Kulutu malamu papa Kulutu alata mokuma wana yango wana il faut abima avant fête à papa Kulutu yango wana badéclare basalaki noki baza bacomprendre te babi non baprécipité yango wana abimaki le 11 février
na prison. Tango ye abimi na prison dans le 11 février, le 12 des années qui fête, il y a Papa Kolotu. Et indépendance, 4 ans après, en 1990, 4 ans après, il y a élection, il y a Mandela, na date, il y a Mama Mouy, le 27 avril. Donc, il sera toujours pas dans Bango. Donc, il sera dans le 27 avril, fait élection dans Bango. Et le 27 avril, Tango Nelson Mandela a bimi président, le premier président de l'Afrique multiraciale. Le 10 mai, il y a une investiture. Le Kamomoko et le Kakiwana, c'est que Oyazalaki, Arafat Azalaki président. Palestinien, akelaki kobone rabi nzambe yo kalisi moto mwindo osalisi ye bongo biso ko kosalisa biso te alelaki likamwana mpe bakomaki yango mpe na Jeune Afrique libondeli ya moto wana. Donc papa nkamba makambo nyonso tu ezali awa na nkamba ndenge yo lobi nde ntango asololi na ye a partir ya nkamba lobi na Dieu bénédiction mais likambo ngai nasi nakoma epai ya nkolo Yesu nakoma epai ya nzambe ntango ye azali koloba ndenge wana ale atali epai papa Diange na mpe azalaki na réunion wana na Vancouver na Canada balobi me parle loba kena tina na suka alobi nakolobela bino mikolo ezali koya papa Diange nalobi Desmond Tutu avait manqué de courage. C'est que là qui a l'oba clairement ndenge ya yebeli likam de bon soit ndenge wana Nelson Mandela a commis président a bimi na prison makamu ya senaki ekokisami ndenge pe makamu ya indépendance mboka na biso ekokisami makamu nyonso to ezali awa nanka na komona tata mwana tata molio mosanto. Merci papa Yelebe. Tango basololaka na foni ezalaka na le 24 février. Exact. Na 89. Exact. Kuna pe Mandela abimaka na février. Na février 1990. Wana bonzambe te. Merci Okoki Kozonga. Merci papa. Yango papa Mfuma Longo na tango wana alobaki awa na nkamba biso bato tofandi na nkamba tosala attention na ndenge nini eke tokoyamba bapaya ya ndenge na ndenge me tosala attention na bizaleli na biso ndenge nini koyambila bapaya soki tobebisi na ndenge ya koyambela bapaya biso moko nde tokozala na problème na ntango wana tokolobaka ete ya nsimba ya nzuzi eza boye mpe esika wana papa Mfuma Longo papa Diange ndaki kolobela na ntango wana papa Sudi aza kokabola mapango abi papa Sudi, il faut faire très attention na ndenge nini kopesa mapangu na batu ordre ya kopesa lupangu pa ya mutu fo euta pa na biso moko pamba te biso nde tokopona bato oyo bakofanda na nkamba mosusu okomona ye azali mondimi kasi mondimi kimondimi na ye un carton likabo kaka moke kaka boye abosaniki azali mondimi asaleli ya bonzoto ntango mpe akosilisa aye kosenga bolimisi lelo na nkamba bazali to bazali te ebele ya solo biso tokolandaka bainstruction batata po ayaki ko associé ngai mbenza faut bosalaka attention
mutu soki aye kosenga lupango na nkamba fo biso toyeba yango oyo oye kofanda kala na nkamba kozwa lupango na nkamba fo ozwa autorisation epai ya papa Dialunga na ntango wana papa Fuma Mbanza papa Dialunga na ye moko akolakisa yo tonga awa salela boye bamisusu aye tour ndenga aye tour asepila na kofana nanga na nkamba oyepa ya papa na sepili kofana na nkamba awoyepisa yo kaka ntu ulekanga usange boyi otanga nduzi zonga na yo nani apesi yo mokotango kozonga boyi yo solo za mondimi me kufanda libela na nkamba natina na musala nini papa boye kende kosalela esika musala wana kende kosalela esika kofandaka soko ozwima kabo oyaka kopesa na nkamba soko opesa na nkamba ozwima pamboli ozongi nayo elakisi nini na lisika wana elakisi ete ozali ya kokoka te kofanda na nkamba eza boye seba misusu mpe akoloba nga motema nanga ezalaka bokuse nakoka kosupporte te tozali te ebele yango papa Fuma Mbanza bato ndenge alobaki koki kofanda na nkamba te periode moko na Banza oyo bazali na ntango oyo fo bayeba likambo wana mituka na ntango wana mokonzi ya mboka ntango wana president Mobutu apesaka mituka ebele na Lingomba na nkamba mituka mpe ekomaki mingi bana bajene bayaki mpona koyekola kokumba mituka alors ezalaki na garçon moko kuna esika banda kofanda na mboka momeli Diamba neye mutu mpe mondimi aye kofanda awa na nkamba asali groupe na ye ya bato ebele bajene nyonso asali nganda musala wa bandaki kosala nde yango wana sikoyo jeune homme moko lokola musala ya koyekola wana ya komela Diamba ntango ameli boye azwi liboma mpenza ya kosakana te abandi kobeta bato ntango bafile makambo nyonso bayeba te amelaki Diamba batuni nani mutapesaki yo Diamba ngo bayebisi mutu boye papa Fuma Mbanza apesi ordre na basurveillant ete bozwa mutu wana bobimisa ye na boyi kutukumona ina ana kati na nkamba malgré azalaki makasi na musala babimisaka ye lokola autaka kote ya kuna kote ya Ntimanti na se kuna akei ntango akei baninga na ye bamisanaki wana bake kolalisa ekuta nzundu butu ayaka na ye bakomela Diamba tongo azongi bato mosusu baloi papa na butu ayaka na ye ale papa Fuma Mbanza mpe ale na butu wana ake kokuta bango na nganda wana ezalaka na Kafuma ye moko ake kobimisa ye ake kotika ye te na mboka na bango ayebisi mokonzi ya mboka ayebisi famille ya mutu wana eke mwana na bino namona ye lisusu na nkamba te ata na bafete aya lisusu te parce que aza koentraîne bajeune ya nkamba
moto wana jeune homme wana donc ayaka ndenge nalobelaki yango koyekola mosala ya kokumba donc na transport banda ntango wana yango toyokaka papa azotunaka biso elelo bamimeli diamba bazali te bazali te kasi toyebaka ete ntango bakobimisa biso ekomi sikoyo baintervention na baintervention papa baboyaki eloko wana banda kala me na periode oyo tokoki kochange mpe metode ya batata te bato ndenge wana soki bamonani kaka atuka fo kaka babima na yelusalemi eza boye te eza boye te mpeko eza mbeko tozoya koyekola misala tala papa Simoki Mbangu angani ndenge asali afongoli baaktivité ebele nyonso wana susi ya biso bajeune toyekola misala nyonso ndenge papa Simon asali misala nyonso presque eza na kati ya nkamba tokomi na facilité tozokoyamba bato ya ndenge na ndenge bajeune na ndenge bazowuta bamboka mosika baza kosala bapratique na bango awa na nkamba me sikoyo baye kosala bapratique na bango awa na nkamba baye kokota na biloko ya ndenge wana ezali kitoko te donc nde tozali koteyana ndenge na 5 mois papa Mfuma Longa na alobaki bato mosusu kopesa ye lupango te oza komona ye mondimi kasi soki ayi kofanda awa ntango akobimisa bizaleli na ye ndenge Mfuma Longa alobaka ete kiula avokotele munkalu boza sanga kiula ligorodo soka koti na kalebasi mpona kobima ai fo bobuka nanu kalebasi wana e soki bobuki kalebasi boperdre boye te ntango bokotia kote monoko ya kalebasi ezali bobaloli boye ye akangika kono na kati akobima te ayo bato ndenge wana bakoki kofanda na yelusalemi te bizaleli ya yelusalemi ya 5 mois na boyeyi ya monseigneur Dismo Tutu nde papa Mfuma Longo alobaka makambo nyonso wana RDRDC moto akozwa lupango moto abengami mpenza mondimi na bizaleli nyonso ya kimondimi nkamba ezobenga na bato te kasi bizaleli ya mabe ekoki kozala te awa na kati na nkamba makambo oyo papa auti kolobela sikoyo nzembo auti koyembisa na dirigeant papa Mfuma Longo mpe alobelaki yango na biso bandimi na biso bandimi tozali kolia komela mingi tozokota na loyenge kasi likambo nyonso na ngonga na yango eza boye te tudia tunwa tuvanga maluzolo diambu intangwani kongo topesi moke na papa Christian Press akoka ko tia nano baloba papa Mfuma Longo na esika wana papa Simoki Mbangu ayi kosimba tolia tomela na biso ndenge kasi toyebaka ntango tozali kolia komela tolia komela na ndenge ya kimondimi kasi soki totie loyenge na biso tosepeli na kolia na komela ale tobosani ke toza bandimi mpasi oui papa Christian okongo tata mwana pe elimu santo yoroboso batata pasteur na bamama batambolisi ya soirée spirituelle toyi barika moyo nganga nzambi azali nani nganga nzambi azali nani nganga nkisi pe azali nani mosusu abengami nganga nzambi pamba te bayibi ete ye moto ayibi basekre ya tata nzambe
azali mosali na kati na elanga na ye oyo mpe babengi nganga kisi pamba te asalelaka a correspondance a tata donc banda ntango wana abengami nde nganga kisi bino bozali banganga nzambe bokoyo kaka makambo ebele na bandimi ntango oyo ndenge toyoki na papa représentant de la ville de Kinshasa po ate bato baya kotubila yango ezali systeme na biso na lingomba na biso te nde bato bayaka mbala na mbala kotubila ezali systeme na biso te kasi soko moni mutu azali na mabe na ye abwaki yango ezali te nyamulanga sango esika na bato mosusu wana olungui na kati na nganga nzambe na yo okumi nganga nzambe ndenge mosusu pamba te makambo wana makozalaka yo na ye koloba yango na moto mosusu te pamba te soki oyo koloba yango na moto mosusu ce qui veut dire oyiri ntina na likambo na yo te moto olobi ete etala nano nga nazalaka na mpasi boye bon ndenge naoki na mwana moko ayo koloba na ngai ete papa nganga nzambe boye lobi nkombo na ye nali ngobemisa nkombo na ye esika na bino bantu te akei kotina ye oui nga nayibi kamana na ngai moko akosokolaka bato yo koloba na nga makambo ndenge wana moye kosokola ye ezali te yo nganga nzambe otindi ye kenda kuna na moto boye kasi ndenge nakobe na ye ndengeni kende opesa adresse moto ana atei sawa kei kuna yasoro batindi nambe tata pasteur fulani yebo tutindi ye na ndenge nini pamba te nga namona kapasi boye na boye yasolo nga nayibi sekre wana salana no boye kasi na kutinde na moto boye akata kusukola yo obebi wana kubebisa mulimu te wana zali kubebisa mulimu te ade tata pasteur soko zali wana owoki ngai kuduma risu te sero ngai moko na kuseka itumbu nako kusepela te wana kujungisa mundimi nsima na tata na mama bango azali bandimi bazali bandimi ya kala yo kada kuteyaka mwana na bango mwana na nga kumitelangano mwana wango mpe azali mundimi ya solo pamba te aboyaki makambo ndenge wana otili wakenda kusukola yo impone mpe bandubi ya solo kamara na ngai moko esekaseka kamata susu apembe pesa kamata gradi opesa sumba babuju misato esikena kati unguma na biso sala kama makambo ndenge wana tata pasteur soko na woki lisusu na kukomplike yo la vie je deviens compliqué maintenant na kusakana na bindu susu te bolimi sanga yi bolo batende papa ko méchant te ezali méchant te wana il faut bobotela milimu na bato ezali na muyini sata na poto boto na tata nzambe te mukuma na bino wana te eske mukuma na bino wana te kwele wero bato wana bazali bapakani boro tia bango na diboko tata nzambe kusa kusala musala kitoko bobali kutena tata pasteur en tout cas je vous connais très bien si j'entends encore une fois vraiment je vous rends la vie difficile. Vous allez partir comme c'est pas pareil que partir. Ce n'est pas de ma faute. Je veux devenir méchant, pas méchant. Pas maintenant, les gens vont ma commande de paix. Vous voyez, tout le monde se dit, mais les gens, ça attend la maman, communauté en anneau. Moi, on a vu souvent, tout le monde a devenu. Nous, à Polo, c'est un homme, il y a un peu de Ngumba. Allez, à côté de Moutouana, allez, à Polo, l'un de la Ngumba. Ngapa ndazali mutana akini sika nanga yeye ya solo talana ngai penza na yibia awa ngai te kenda kana na tatawa na penza mutazali na bilo kwana akusukula yo ya solo suma buihi misatu ya kana yango kama tasusu ya pembe ya kana yango suma tradidi sumpe salile yango tata pasteur soko zali ko kangai. En tout cas, vraiment, nazona même na kusala yo. Soko zali mwana papa simo kimbangu mukolo kujumila dikamandengo wana ya soko bakono kukunda yo. Pamba tena kuko tuka bisuju kamandengo wana te. Wana kubebe familimu na bato. Soko zana loko na sana tatete maleme. Kenda kuna na pai kuna yo bakuta yo. Na sali papa simo kimbangu yale na kamandengo wana te. Ini tazama kile mususu ebuni bezo kudambisu kile mususu ekata pasere kibuzana isemuna dikamona bino watuza kutamule pa retraite lobi na kumona bino ndenge tata representant ndenge bino ezali soni
na na pasi bini bozo ofia lu so pasi mususu bini ma trogo bu fat sangai bo be ngabe ba passer so ba pese ko ti terwana te o ba ko lenga lenga papa ngana ko ki ko sala passer e boko na makama ndenge wana yo na batimi bale o ti na ke mwana na ngaye na kanisi kana ko bana bango bango ba zale ibu bango e sira na batuwa ya so no a bi so tselo so ko de ngana zale référent passer yo zale référent o jugi sa mutu na ngaya sima me zale mpasi yo so yangwana kama take ko ni ko na kama take kabisa ko na tia mususu de oyo ako bebe sa mwana muke malamu nde bakamata libanga na chiro munene baboka na ibale ezalaki mpona mwana muke te mwana muke azali angelu yo mpe okomi référent obandi kokamataka mondimi moto asi alungwaki na ye banda kala na nzela masasara ngana kanisa bandi mwana bato wana na yili bango kanisi banda 52 na komi na 30 ans d'études nazarejo koyekola kaka 30 ans d'études tokokoma le 30 juin 1990 na komi na 30 ans étudiant sur le banc de l'école totalaka kaka tolukana kusuluka mote mwana na moto bakoteya na matete tosengi na bino tozala na bolingo tosengi na bino tozala bana na mibeko tosengi na bino tozala bana na misala sala na lutendele musala na plateau tozali na musala ebele donc tonéglige misala wana te ndenge bomoni bamama mwana klasi na bakongo na maboko ebe solo musala na kei kokuta na plateau musala oyo tozali yango na kunzulu kuna na République populaire du Congo musala oyo tozali yango okuna nanga boma kuna toujours République populaire du Congo musala tona Lodima toujours République populaire du Congo ezali musala moko monene bato bati biso miso donc il nous faut des volontaires watu osala na kati na bilanga wana ezali fierté okei na plateau osali kaka masango baloni osali nguva oyo baloni nguva ebele boye nayibi te ndenge nini tokosala yango rekole nguva ebele boye masango ebele boye malamu nde tokona kolongola biloko yango pamba te yango esi ekomeli tolingi te nde yango bamuyibi bakoya ko envahir bayibi biso donc tosali place kono ajongili lisusu nzambe alingi bitu mingi ntango na bitu yango oyo tozalaki na elikya te nde tokokokuma na ntango boye ezali ntango na yo na ngai ezali ntango kitoko mpa na yo na ngai toprepare tokolonga na biso makambo ebeli maza kozilaka biso liboso mais il faut préparation bon bolingo misala mibeko na nkumi na tata mwana mpe elimo santo amen tozongeli na esika na biso wana koloba ete tata mokonzi abule papa simokimba okianga ndenge alobeli yango ye azali kosala nde misala nyonso oyo batata ndenge batikalaki kolakisa ye kolakisa biso te kasi kolakisa ye eza boye te na yango tozala bana botosi fumalongo papa dange ndako ntima alobi ete ye apesi biso likanisi atindi biso fulani sala boye kasi sur le champ yo opesi makanisi pa papa papa olobi na sala boye kasi tosalela yango boye wana otosi tosi te pebisi
Et si on n'a pas ce mot qui m'a dit, je salamate. Et belé. A to se corriger na isika wana ndenge papa mfuma longo. Papa denge da kuntima lobeli yango. To kanisa ke afalika ka mutu lokola biso. Papa se mot qui m'a dit ngani. Afalika ka mutu lokola biso. Nzambe mtakeli biso pe nzambe mtakeli biso. Nzambe alobi ete tika ete tosala mutu na lolenge na biso. Kasi ye aza na pouvoir o bapesi eza boye te fo dangi na lobeli yango yango ene sika wana ezali nde ekeke ya mine yango oyo pa na biso ya mitano ezali ya mitano ezali te ndenge aza kolakisa biso tozali kokende tozali kozonga mpe nsima te e papa mfuma mbanza abandaki kotuna biso ntango nyonso direction ya bakatholike ezali wapi na Roma esoki likambo bakendeke wapi e direction ya baprotestant Angleterre soki likambo bakoyokelaka wapi bongo ba musulman na Mecque mokonzi na bongo afandaka kuna bongo ya biso fo afanda wapi esika wana papa kulutu alobaki ete ntango wana soki ekoki akoya kofanza na kiti na ye ya bokonzi esiko bazali wapi tozala mayele nga na sukisi na nga wana okombo tata mwana pitata mulimo sana amen. Bajenoyi likambo lobi bile ya molimo yango be yango te tobo pe tosalela yango likambo ya Afrique du Sud nayebi te papa ele bezonga nano naza na motuna mpona président Mandela ye asalaki mbula boni asalaki 27 ans en prison, papa. 27 ans? Oui, papa. Bon, tata Simon Kimba. 30 ans. Le plus vieux prisonnier d'opinion du monde. Et bien, bien, humanité. Tous les gens qui ont moko. Oyo kosala mokili mobimba. Kasi biso nde tobatela. Biso bato vandi na Yerusalemi. Oyo nyonso bapapa balakaki biso po esalama. Po soki toza konéglige yango toloba ezoumela fote banani bitumba biso kaka koswana biso kaka maloba mabe biso kaka ba audio biso kaka ezosalama bien ezosalama te eopesa retard te yo mondimi telemelaka place otelemelaka wana ya malamu bongo bie bongo te biso tolingi kaka bilanga tolona tobokola na Brazzaville misala nyonso papa atikaki kuna efungwami nyonso toza na esengo po ete bandimi kosala misala wana kasi mpe babebisi bazangi te place nyonso bafungoli papa nde
tatikaki misala wana esalama ezala na Pointe Noire, Gamboma, Kunzulu, baplace eza ebele, Lobomo, bisika wana fo elamuka bato basala Koingonda, Kai, toyebi ke ozolanda biso. En tout cas, tous en esengo kasi soki tobebisi pasi. Président Mandela 27 ans, Papa Kimbangu 30 ans. Donc Taleki 30 ans. 30 ans. Mais il est là où valeur réalité. Yonga Papa elebi na tunio. Tolani maloba ya Papa Mbenza. Tolani pe maloba ya Papa. Biso batunde tozala devoir ala nkamba ya kosala po ete mokano ya tata Nzambe ekokana. Tosisi boye na nkombo ya tata mwana pe tata Molimo Santo. Amen. Amen. okolimsanga papa ndenge ozongeli likambo ya Afrique du Sud. Likambo moko esalamaka awa na nkambe akaka na 5 mois. Tango eza kosengama indépendance ya Afrique du Sud na bato mwindu bapaya moko bayelaka biso awa. Bapaya wana babimelaka na nzela ya Angola. Ezalaki na bandeko na biso ya bakimbangiste pe bamemaka bapaya wana po bazalaka na programme ya kosala misala na kuna na Angola. Bamonaki ete bakoma pe na nkamba po ete baya kozwa mapamboli basosiete na bango wana esalama malamu. Lokola bazalaki associé na ba Sud-Africain bamemaka sikoyo moko na bango représentant ya ba Sud-Africain wana azalaki mundele bayaka ne awa na nkamba. Siko awa bayaka na nkamba kaka na 5 mois wana basololi na bapapa esili bakoti mozole na mundele wana pe Sud-Africain esili babimi baye kopesa sikoyo au revoir na papa Mfumalongo papa Dangenda Kontima. Mitango bazobima mozole comme d'habitude bakangami ba photo esili baye wana sikoyo mama moko pe Sud-Africaine noire ayaka yepe kwete azwa mapamboli me wana babimilaka na nzela ya Kinshasa. Bazalaki pepe bakimbangiste te kasi baye nde kozwa nde mapamboli. Bango pe bakotaka mozole siko tango bazokobima babimi ensemble. Mama wana Sud-Africaine noire wana atali malamu mbala moko kimi mbamu na miso papa Mfumalongo akeko kanga mundele wana azo loba na ye na anglais. Mundele wana komika lokola zoba kosto mundele wana me akomika lokola zoba. Oh papa Mfumalongo atuni mama likambo nini boza kokamata na wana. Mama wana lupi papa pona nini oyambi mutoyo awa ezali na bamindele kuna na Afrique du Sud bakonyokolaka bato mwindu na ndenge nini bazwi mutuka Land Rover bakangi yo na suka carrosserie basimbisi yo bakangi yo basinga sikoyo olandaka mutuka na malembe tango azoko demare na ozolanda tango kofungula mangwa donc nge muntu bakokokele donc kasi mutu oyo so atuni yanange
yo ou bien yote loba tozala miso nzambe tata wana sud africain alobi kaka mbala moko ngai kasi naye kotubela oye kotubela ya lukuta awa papa toms batémoin bato nyonso bambisi bifo bayeba mpo ezalaki liboso ndako papa Mfuma Longo mama wana tomboki papa mosala basalaka biso ya ngwana nde na Afrique du Sud ndela alobi yo oye koluka mapamboli biso mpe toyoka mapamboli toza na miso tata nzambe limisanga kaka naye kotubila limisanga kaka Mfuma Longo ayebisi mama wana mama tika kanda ye aye kotubela aye na miso tata nzambe atubeli akosalela ngo lisusu te lukuta na ye papa o mapamboli o aye kozwa longola yango etikalawa na bakimbangiste bayaka na bango donc bayoki soni mama wana gangili mpe bakimbangiste wana mpona nini bomemi ye awa bino mpe bofanda Afrique du Sud kuna bango te baza konyokola biso Mfuma Longo ateyi mama wana oyo ezali mabele ya esantu eponaka mutu ya mabete eponaka mpe buta balamu te nyonso oyo aye kosenga nzambe akofongolelaka ye bon mama wana tiki me aza kofuluta kaka mama alobi papa ngai nakei kasi mundele wana longola mapamboli opesi bazunguluki moke mundele wana sikoyo bato mwi bakimbangisa bazalaki babi papa mpe abengi biso tokende kolia tokotaka meme tolia bakoti na ndako ya Mfuma Longo wana awa na mokoto ntango bakoti awa bandi kolia mama wana mpe babengi ye lokola esika kolia kaka bapaya nyonso kaka esika moko akende okutela mesa atelemise jo telema makambo bosalaka biso kuna na Afrique du Sud ya ngapi fona sala eza pa ya biso epai na bino te Mfuma Longo alandi kuna mama kitisakaka motema ngana lia mesa moko na ye bango kuna balingaka te tolia mesa moko na biso donc commentaire que papa kana bakisi yango wana papa Mfuma Longo alobi ete bato mwindo na bamundele biso nyonso tokokutana awa mapamboli tokozela yango awa kondima na yo soko yena kondima na yo nde ozwi mapamboli kasi ezali te ke oye kokuta ennemi awa na kati na nkamba ke obenga na ye biso tosalelaka yango ndenge wana te likambo kaka wana yango na bakisi papa merci papa Mbenza tolandi mpe toyoki yango yo mpe tobanda kosalela bongo mpe bongo te po epa mosusu ya kokende ezali te kaka awa tosilisi na kombo ya tata mwana mpe tata Molimo Santo amen etikali nchinchani sikoyo Amen oye toyoki te mutu na mayele ika tokubikelo moko twatonda lusia musu elusiku musu tutambuli kwa masemito muzola kwa se mwana tata mwana belela mukungwa se ye mwana ye tata mwana belela